again. You know what I mean? Yeah. So, lisolo alelo toye napona lisolo ya mama na biso oyo ya mokolo. Oyebi wa mama mikolo minoko na bango elumbaka solo, papa mikolo minoko na bango elumbaka solo, mais ebimisaka makambo ya kitoko. Ba mama omoni basali ba succès mingi, ba mama basali ba former ba jeune pona ke ba progresser na vie. Lelo ekoma omona jeune fille azotuna mama na ye, mama mais pona nino komi munoko ekomi munene boy ou bien biloko na misisa na yo ekomi kolemba boy. Ozobosa na teke mama wana azalaki très jeune. Tant azalaki ba âge ya 14 ans, 15 ans azalaki neti yo. Azalaki kongenga pe mibali banda kokwela mama wana. Parce que lelo bande bona biso ya basi bakoma kotuna mama mais pona nini boye? Pona nini libumu na yo boye? Pona nini ba papa ebele kofinga basi na bango? O basi ebele kofinga mibali na bango okokaka na yo su na mbetu te, osalaki boye te, boye na boye na boye. Alors yango biso ba mayo jino de Bundes TV toye poto kata likambo yango toye pona to lakisa bino ke non tozali toujours na top. Alors suivez notre maman, après on va revenir. Eko kati na TikTok na tiki bino mwa tango mais lelo na eko jongela bino bana nga bino kamwa kabiso mama wana mokolo kasi tandenge asali kasi bino kuti biloko ande na maboko na biso o biso to sala ka po ezalaka lokola bino boyeba te na kamwe bokomi kosala biso bana basi bokomi otuna biso lokola ngulu atunaka mama na eboni yo munoko na mabele tosalaka boye otolakisa bino bomama ndenge towuta ndenge tokoli fo bana bozalaka kitoko ata okoli bongo kitoko na biso eza boye mpo anini obotami mobali se moko boboti bovandi ali osombaka na koluka savo te mobali no ake kolukelaka yo ozaka mpe na respect na suki wana bosabone natiki bino kala yango naye kozongela bino mama buya tiki bino kala yango naye kozongela bino napesaka bino mikolo nyonso suka toli na mokili tika suka nyonso ya mokili ya kobenga yaka ata babengi yo ata eza mabe ata eza malamu kende kaka napesi bino mbote na kombo na ye. Maman na biso ndenge ayebisi bino ezali ke bango nde babandaka ba TikTok oyo bamama babanda ba TikTok bamama basali rage. Alors lelo mama akomi mokolo atikeli bino ba jeune bo sakana na yango. Alors botika aptitude ya kofingaka bato soko omoni mutu libumu na ye ekweya peut-être liboko na ye ebeba mutu na ye esalaka susu bien te misuni na ye koma kolemba botika kotuna ke pona nini esali yo boye parce que boyebi ke azalaki jeune le fait que ozokola alors makambo susu kobanda kosala ngo lisusu te ezali kola ozalaki na chéri na yo obalani apesi nyonso ntango azalaki jeune azalaki na ye impeccable c'est que bandaki kosala amour 100% impeccable c'est que comme un certain temps azokoka na ye susu te na mbetu yo kobanda kozwa oki kopanza mobali ya bato sango ke non akokaka na ye susu mbetu te akokaka na ye susu kosala fitness te alors akokaka na ye susu kosala boye te eza mabe botika kofinga bato. Alors tozomona ke réseaux sociaux ezobeba bato bakomi kofingana bamususu bakomi kotumbola bamususu eza na ntina te eza kaka réseaux sociaux il faut bozala mayele boluka moyen moko ya kosalela réseaux sociaux eza kaka te ke kofinga eza place moko ke contact ya bato bokoki kosola bamakambo notini ya nzambe bokosola bamakambo ya business bokosola bamakambo ya famille parce que eza place moko neti bozo kosangana ensemble alors esalaka kitoko mais botika kofinga baninga botika kotonga baninga botika au détruire la vie à Batmoussous. Alors c'est pas bien. Alors biso ba mayo jino de Bundes TV toye poto toyaka kosuki sana sima poto moni bate belé bazo lobela maman na biso oyo bouti kolanda nini na e. Alors esali kito côté. Alors on est ensemble. See you later. I love you. Bye. Don't forget to subscribe to Maya Gino de Bundes TV. Salut les gars, c'est votre humble serviteur Maya Gino de Bundes TV. Alors je voudrais vous dire que abonnez-vous sur notre chaîne, alors vous ne serez pas déçus. Alors, Mayo Gino de Bundes TV, yo, ça fait, yo, see you later.